namonaki c'était mama Tchala mwana ndenge eza boye nazaka moto esengo na bato nalakisaka bato esengo me naza na pasi kasi mpona bato oyo nazalaki na bango na esengo batikala kolakisa ngai te signe ya reconnaissance ya esengo nazalaki nango na bango pe beaucoup partage na bato me bato batikala koreconnaître bolamu te mawa eza ke ntango moto abungi bango na miso to na maboko nde sikoyo bazoya kolakisa signe ya reconnaissance wana ayebisinga alobi nasali ebele par là nde naye komona elongi ya Claude Mashala alobi ndenge aza wana ifo bolandela ye ainsistaki 3 fois alobi ifo bolandela ye nyele na libula bakosi baye baluka yo na solo baluka yo na komikitisa omimonisa na bango konini nanga te nzambe oyo bongwanaka te yoka kolela na ngai yawe nayebi yo nde bikamwa yawe solo yoza monene bafinga batonga bachola balobinga na kobala. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Bonjour papa. Alain Ndele. C'est la servante Maman Rebecca Ilunga. Oui. Na tongo alilo c'était nazaki na pongi na moni nazu vision na moni mama na vision wana tozalaki 3 personnes na moni 2 personnes ya bato na yebi malamu moko aza proche ya famille nanga mais mutu oyo namonaki c'était mama Tchala mwana et abengi ngai ma sœur vraiment nasepelaka na sepeli na courage na yo et ndenge eza boye nazaka moto esengo na bato nalakisaka bato esengo me naza na pasi makasi mpona bato oyo nazalaki na bango na esengo batikala kolakisa ngai te
to pe kola signe ya reconnaissance ya esengo nazalaki nango na bango batikala kolakisa ngango te. J'ai beaucoup partagé na bato mais bato batikala ko reconnaître bolamu te. Maweza ke tango moto abungi bango na misu to na maboko nde sikoyo bazoya kolakisa signe ya reconnaissance wana. Et je voulais la poser la question, pourquoi tu dis ça? Aibisinga yoyoka onga na zoloba nde yango ndeze important. Et napande koyoka e aibisinga lobi nasali ebele me nakosala o nasali ebele bato oyo bazalaki nanga babandaki kolakisa ngai kaka bolingo moko ya mbebo. Abizela na opesa obe exemple moko. Namoni 2 parcelles, namona ki image ya 2 parcelles ebimi. Parcelle na banzete ya manga. Alors na banzete ya manga na y'avait ba mango bandé koko ya parmi ba manga wana. Je me suis vu moi aussi, j'ai ramassé aussi des fruits là. Et mais bato mususu balie manga albitala kuna manga ezoko ya mutu nyonso azolokota manga azozela manga ekoya na se alokota pona bénéficier. Mais na ngambu mususu manga ezana nu vert likolo ya nzete et bake bazui machine bazokata nzete ya manga. Maintenant ngana tuni ke ngalobi mama mais manga wana ezana nu mubesu bato na mona ki ba okata nzete c'était comme bato ya famille na ye. Ngabi me manga ezana nu mubesu pourquoi ko kata yango boye? Ayebisi ngai ngana bise yebisa bango alobi no ngala azali susu na capacité ya koyebisa bango bakata nzete te. Eza siko par rapport na bango moko bazolakisa lolenge oyo bango bazaleli. Lolenge nini ya bato ngana fandaki na bango. Alors nzete wana bakati yango na 3 parties. Nde bakata yango na 3 parties. Il y avait la dernière personne oyo avuvoli même na musisa ya nzete. Avuvoli nzete vuvwami na musisa nango. 3e partie bimi na musisa nango. Sikoyo manga oyo ekoyaki. Alors tant bazokata manga déjà bazoluka déjà kowelela ngo ndenge ezali ka mubeso wana na nekoli etelite bazowelela ngo déjà. Tant nzete koyi na se, alors il y avait foule de gens au baye bawelela manga. Alors ekomaki ya bitumba. Alobitala omoni race oyo. Eza race oyo keno balingi souvenir ezala te. Parce que bato oyo balingi zete na bango to pe balingi esika na bango bakoluka souvenir etikala. Po ba o bakoya sima tango bakoya bakuta souvenir. Ndeto eko ke na lupango ya mibale. Na lupango ya mibale zete ezalaki. C'était bien gardé, bamanga ezotela, ezokoya, bato bazoya bazolokota. Ndala kisinga lobi omoni awa. Eza bisika oyo, ya bato bandeko baza na considération. Donc balingi keno, même esika, même na nzete, et disparaître te, pona nini. Pour que ba oyo nyonso bakoya, baya kokuta histoire. Ya nzete oyo, musala o nzete oyo esalaki. Mekuna, lokola, balingi ko bazali bato oyo, balingi ko garder souvenir te, tala ndenge basali, bakati nzete, ba faire disparaître na esika nzete lumunamaki, ba vuvoli pe na musisa. Tango siko azoba ke ba vuvoli na musisa,
pour que nzete koka lisusu na koproduire lisusu te. Toyebi biso nyonso ke nzete soki ata bakati mwa etape oyo ya se etikalaka wana oyo ezalaka na misisa na se, esalaka mpe ke no misisa wana ekoki kopesa susu bomoi pour ke nzete bota lisusu na ngulu na Nzambe. Omona mpe nzete wana ekoli eboti lisusu bambuma. Alors musisa wana etombami, bavuvoli na etape etikalaki ya musisa. Alors par là nde na ye komona elongi ya Claude Machala. Alobi ndenge aza wana il faut bolandela ye, il faut bolandela ye. A insistaki 3 fois. Alobi il faut bolandela ye. Parce que histoire est ko disparaître te. Et ko disparaître te. Et nde aye kotalisa ngai tango nakomi kosenga bososoli mpo nango, bandi kotalisa nga voire même mpo na bamedaille biloko mosusu oyo azwa ekozala disparu, akotikala sans trace. Apesi bolingo na bato, me bato babungisi ye, balimwisi ye na batrace na ye nyonso. Et ce qui n'a le bina kele lisusu na ko comprendre, cela signifie que non, comment na ba musicien mususu bakufa lelo yo toyebi bandako na bango, toyebi bisika o etikali po na bango comme souvenir po na oloba keno kingani afandaka place boy, mais ye atikali kozala na azala souvenir te, azala souvenir te. Mais namona kiye tango azoyebisa nga alobi je suis fier na musala na salaki. Naluki na poser question a expliquer nga pourquoi il est fier na musala oya salaki, et c'est par là que vision nanga ekatanaki. Alors je bénis le Seigneur pour la grâce et le don qu'il m'a donné. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si que le Seigneur nous a parlé, c'est par rapport ya kotalisa désordre o ezalikati na libota na ye. Et na ndenge ya discernement, ya vision o nzamba pesi, tope emoni seli otomoni na nzela ya ndoto o komona ndeko. Etalisami clairement que non, destruction na ye, euti na mobali, parce que mobali ndaza musisa ya destruction, et maintenant c'est la famille qui veut maintenant disparaître son nom. Par rapport à la carrière na ya salaki. Vraiment de oyo nazui yango wana na bina koki ko garder yango te po eza likamu na nga te lokola aniati sete que non il faut ba poursuivre le monsieur Claude Machala. Ye moko alobeli nga ngo na vision ya na libula bakosi baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa omimonisa na bango konini nangate bango so pinzoli nanga dongola soni
nzambe oyo bongwanaka te, yoka kolela na ngai. Yawe, nayebi yo nde bikamwa. Yawe, solo yoza monene. Bafinga batonga bachola balobinga na kobala